Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ah, voiture soka mutas. Même voiture ka mutu. Abesa ka mwelo. Ko papa mutazaki na volant à régler selon yé. Papa régler voiture na selon yé. Ngape fona régler selon. Boni bande ko boza bien. Bande ko na ngai bolinga mameli ya niti boni bino boza bien. Boni ba santé kimi ezali. Est-ce que bon amour qui bien nga bino lelo kaka boye mo mo ebimi te to linga boye tingana bino to linga boye mo moi tozo tambola tozo solola avec maman Eliani tozo tambola tozo solola tozo tambola boye te bino to mesana biso kaka boye o ambote na bino soto ba bolinga maman Eliani to ndeko so peza mbala liboso okutani na maman Eliani to Zamba liboso kutani na ngai kende ko s'abonner na Eliane Nitu TV. En tout cas bambouteage pe ya poto ate kishasa peza la kame. Kende ko s'abonner na Eliane Nitu TV. Ko bossa na te activer cloche à notification pour que vous notifier à chaque fois ce qui maman Eliane Nitu à côté émission à sika bobi ke biso to ça ba émission na biso. Préparons-nous pour le mariage, tout ça ba émission na biso culinaire, tout ça ba émission na biso ya ba conseil. Et on a un concept na biso ya awa na Eliane Nitu TV. Awa na Eliane Nitu TV. Concept na biso ya ngwana. Et voilà. Tozo tambola, tozo solola. Tozo tambola. Bandeko mingi na mwi bozo benganga bozo ibisa ngai ke mama Nitu eza na mwana na biso moko ya mwasi leki na biso bonga na deuxième mama nga toza 70 ans zaka mwana ngai baka kwa deuxième naza deuxième mama na yo atoza na 70 ans ozaka mwana ngai nga na deuxième mama na yo bandeko mingi bozo benganga ngai pona ibisa nga ke Mama Nitu ndeni makambo ezo lokeza kutu mambo libala mama Nitu kutu ozo beta kara ozo kipete mambo libala eza na jeune femme moko boye ya jeune femme moko Benita azo mobali wana aza mukolo mobali wana abela kana ye aza jeune ke kolinga mbala bato mukolo bongo mobali aza na problème ya santé alinga mobali wana yebaki ke mobali wana azo bela lelo oyo anyokolaka mobali ya bato ndenga lobi ndenge balobi en fait bato baobenganga anyokolaka mobali ya bato ndenge eza wana bakangaki ye na mobali azobeta magoda nde molobaki yango babetaka magoda kitoko ndenga lobi ngala benga yango makembese ya bengi yango magoda mutuna ndenge obengela alobi ke aleki na fe na orange alobi ke papa wana bakakangaki ye mwa mwasi Benita ba video na ye bimaki en fait ba video na ye bolumbu na ye nde babe yango ba sex step video ya sex step bimaki ndenge babandaki kosala na chérie na ye jeune oui ba voice batinga ba voice oui ngape na yoki ba voice moko oyo azosolola na mobali aza koyebisa mobali na ye ke nga ndenge nazawa 3 ans yango yo banda nakangi motema elo moko ezosalama te nayebiso bazota banini tosala ta makambo kobota tout ça nazosouffrir bato bazoyo bateke nazosouffrir nga nazomona pasi nazomona vraiment pasi na yo 3 ans yango oyo banda na ye na mboko yo nasali 3 ans nazosouffrir bato babengi nga mingi mpona yango nga abi bon makambo so ya mobona atalaka ngo na alexi na nga kaka makamsusu siko bo benga ngaka ko mama Eliane tala ba voice ne batendisenga ba voice mama Eliane tala kutu mwa liboso ba bia ikelo aki victime mobali ya mukolo kende kolinga mwa sa batu mwa sa batazana no jeune par rapport na ye yaza mukolo aki kolinga fia batu akomi si fia batu garde malade na ye
mwana mwasi bato face la vie na ye papa wana akamati asali nini akangi mwana mwasi bato azilo kwa azui en otage selon ndenge vidéo ezaki loba mwana mwasi ndenge azali koloba c'est comme ça zaki victime bazui en otage et tout. OK. Yaza na posa bisi mobali libérenga ce ko libérer oza clair nanga te, tu n'es pas transparent envers moi ni envers tes enfants tout ça boy na boy. Vraiment dans la vidéo la discussion c'est vraiment victime. OK, to boité. Siko yonga la lobby boy pona ko banda nanu numéro 1. Yango siko ba papa mibali. Eloko oyo esaka mibali koza na mwasi na yo, bovandi na mwasi na yo, bozwani pe bo mwana, bokoli tant bozo kola omoni ke kokola babani kokola pona ko toucher kaka papa ote tozo le beka mibali en général. Tant boza kokola mibali la plupart bazaso akinga kende kolinga libanda okende kolinga toujours mwasi oyo aza un peu moins âgé que mwasi na ye o bazaka na ye na ndako. Akolinga toujours mwasi aza moins âgé par rapport na ye. Déjà la plupart mibali bazaka mikolo ya basi na bango la plupart à part baso babalaka mibali yo baza moins âgé que bango mbala ba miki mais la plupart mibali bazaka mikolo sur 100% 90% mibali bazaka mikolo ya basi na bango. Siko soki tokokolo baboye pona nini mibali bazalaka ke soko bandi ko déconner abandi ko tricher ndenge toloba yango il faut que ndokolinga mwasi aza moins âgé que mwasi na ye bango basepelaka ndenge wana amoni ke nazu mwa fioti nanga nazu mwasi mwa jeune par rapport à mwasi nanga nayebi te soki bakiselaka bango nini tolongolaka bango nini nayebi te soki bakanisaki etango olingi mwasi ndenge wana aza moins âgé que yo po komi jeune nayebi te. Pour commencer nanu avant de toucher nanu basi mibali ezalaka nini omona mobali anga ko na mosa 50 ans tant akendo déconner libanda akelinga mwa moko mokelinga mwasi moko soit ana 40 ans soit ana 35 to 36 37 38 par là ezalaka nini. Donc soki yo mobali obali mwasi ozova na ndako okolisi mwasi akoli apo mwasi na koma mabe yo faut kende kolinga mwasi oyo aza mwana muke par rapport na yo pe par rapport ya mwasi na yo c'est ça non ne mibali bozalaka. OK. Sikoyo soki siko toke kote ya bana basi ya bandeko mwana mwasi oana 35 ans linga mobali aza na 40 ans to linga mobali aza na 45 ans différence d'âge il y a 10 ans ce n'est pas mauvais. Différence d'âge il y a 10 ans eza mabete eza nango bien. Mais linga mobali oboza na différence d'âge à 10 ans eza la paix sérieux eza mabete soki boleka na libala bobala na eza nango bien. Temi na bouchon na bouchon pour comprendre eza nango mabete eza nango bien. Mais yo komona yo za mwana mwasi oza na 35 ans okolinga mobali déjà na 68 ans. Pourquoi? Ça ce n'est pas de l'amour. Ezalaka bolingo te. Ce komoni mwana mwasi aza vraiment jeune aki kolinga mobali oyo aza moins âgé plus de 20 ans keye plus de 25 ans keye il faut koyeba ke ce n'est pas que alingi pona bolingo soit azana ba moyen azana mbongo mobali azo pese mbongo yango nde alingi mobali wana po différence d'âge na bolingo compte ata babaka l'amour n'a pas d'âge non l'amour n'a pas d'âge to boite mais ce qui peut âge le ki mingi non parce que na bolingo faut poser na mo ba diapason moko okomona mobali avant de otanga journal yo zo pese bizarre mobali alingi taza concentré na journal na pona netsaka ba écart d'âge moko na bolingo za pinza malamu te soko moni mwana mwasi azana mobali bazana différence à plus de 20 ans yeba yango ke alingi mobali na différence à plus de 20 ans parce que azana posa ya kosala nini azana posa ya mbongo ezande likambu ya mbongo mosolo eza likambu ya mbongo eza likambu ya mbongo yango nda lingi mobali oyo asali nini aza un peu plus âgé que ye po mibali bazalaka soko alingi mwasi oyo aza moins âgé que ye abando pese mbongo po mobali wana ye moko pe na mutu nazoyeba ke mwana mwasi oyo alingi nga penza te malingi ne mbongo nanga siko mibali balingaka bamona ye asa koli azu mwasi moko aza jeune bakanisa ya lokumu nzoka nde baosani bazolia yo mbongo. La plupart ya bana basi ndenge na différence d'âge ya 20 ans 22 ans 25 ans tango azana yo yango nde makambo zo sala mana leki na biso tango azana yo na mobali ake no linga sombali mo âge ne pour travailler ye bien po
nzoto ya mutu tango ezokola changer. Yo moko o tozo solo nde otalanga boye talaka sikoyo soko za na 40 ans. Zonga siko nzoto mi talango boye tango zaki na 20 ans. Tala nzoto no tango zaki na 30 ans na tango na 40 ans. Moi si oza na 50 ans, na moi si oza na 40 ans, ba nzoto ndenge moko te. Moi si oza na 55 ans, na moi si oza na 20 ans, ba nzoto ndenge moko te. Nzoto poso nzoto elakisaka. Elakisaka deja aja mutu ke mutu yo asa pusani. Mutu ya sa koli poso ka ya nzoto. Ata osali ndenge nini poso nzoto emona naka ate. Poso nzoto o deja sani ebandi deja ko keluka ezokola. Sikoyo bana basi wana. Tango bazaka ba jeune ke mwana mwasi aza jeune. Azu mobali aza mukolo. Tango mobali azolongolele bilamba. Deja mobali wana. Nzoto deja nano komi pembe partout. Ato che yombo bachaka onka na nzoto. Est-ce que na bachaka onka na mutu? Est-ce que na banzoto na bango ya secret bachaka yombo te. Ato kati yango ekobima kaka ya pembe. Ya mwindo ekobima susu te, ekobima kaka ya pembe. Ya mwindo ekobima susu te bando zaka ya pembe. Bo comprendre ya pembe nini? Suki. Ya mwindo ekobima susu te, ekobima kaka suki ya nini? Suki ya pembe. Siko yo moko okotela ka nzoto ya mutu. Papa ngo sa zebuki Yomuta papa sa zebuki na ye ngai pe po mwana mwasi aza jeune soko azolinga mobali na ye o bazana no ba âge ba mbula o zozomona ki nzoto ya jeune na nzoto ya mobange eza nzoto moko te. Mibali tango bokenda kolingona kelinga mwasi ya jeune mwasi alingi yo te po alingi yo so azomona oza na 1 franc azolinga mwa 1 franc no oza nango sa nini okabelaka yo opesa ke tango mosusu yo ozokabele mbongo wana ezopesa ye pa kenda kopesa mo pa jeune garçon na ye. Ye pas so mbongo qui ne pesa pas jeune garçon na ye. Azonga pa na yo, akena ngo pa jeune garçon na ye. Ake pesa pa jeune garçon na ye, ba ki kolia ngo pe bango mibale. Mboko yo ba travaux ko changer pamba. Nyoso be ba travaux na ba travaux. No ba travaux kaka. Be travaux. Nzoto kaka ya nzoto kaka. Moi, je suis à 60 ans. Non, moi, je suis à 50 ans. Bah, nzoto moko te. Poso nzoto. Ele kisara kete. Otali kingo. Kingo zotaka. Kingo oyo. Eza déjà mutu asaki. Otali maboko. Be ate pakoli produit telingwa lokwa lilala. Et mona na kaka. Moi, ça tache produit te. Ana pembe na naturel. Moko mona kaka kete. Moi, je suis à kitoko, mais moi, c'est déjà à 65 ans. Autant le bien, mais tant que ça jeune, ça kitoko, aja moto emona na kaka. Siko mibali bango mota bakenda ko luka ba makamu na bango ba eluka makamu mibali. Ta bazo kendo luka makamu na bango kendo linga basi o baza mweza jeke bango. Siko baso na so ba onyoko la bango ya biso ni na kati. Moi, ça za mweza jeke mobile. Siko siko bandiko nyoko la mobile. Yanga nini? Tika banyoko la Banyoko la penza ko nyoko la. Tika banyokola epenza ko nyokola ato na autoroute Tika banyokola epenza ko nyokola lokola azomona ke mwasi andako akokite il faut bakende kolinga ka mwasi moko libanda banyokola bango ba mama bino bomona pasa nini so ba nyokola mibali ya bongo banyokola ka bango mibali yango na bazokenda ko kufa ka likolo ya basi azokende kufa likolo ya mwasi pona nini mwasi aza na endurance nanu makasi mwasi aza na makasi na ye na nzoto yo mobali oza susu na makasi penza na mwasi penza mingi teke okoka vraiment komema mwasi penza na 7e ciel tiko tango oza ko forcer moko kata na musisa ya mutu okokanga mapema basi nyonso tu baboza na mibali ya mikolo so moko oza penza mwana muke mobali na ndako aza na mwasi na ye kolingo nyokola ye penza ndengo lingi nyokola ye beta ka eta ba fimbo so mwana oza ta na fimbo beti ebisi na beti opotika ki mwasi na ndako yoko sanini oyoko linga ngatika na nyokola yo beta ya ta fimbo beta ye ata fimbo bo beta ka bango bino moko mibali bo réfléchir ate que non naza déjà na 50 ans na kelinga mona 30 ans mais mona kolinga nga ndenge nini yo déjà nzoto se zebuki suki apembe eza partout nzoto se zebuki nango tango longola bilamba de choses mona ke non nzoto déjà ki mukolo mona na ke oza nzoto mukolo makolo ya mukolo mona na ke oza makolo taba mubange
C'est quand t'as bossé la rabongo bo et bakisala kabino vie. Bozonga ba jeune. Bonuna kakati. Bozonga ba jeune te. Bonuna kana biso bonuna mino kaka. Sikoyo botala ka pe âge te tango zotala déjà ça déjà na ba 68 ans. OK ba la moi ça na 40 ans 28 ans d'écart. Olinga ka moi ça batase comme kaka veuve avant. Olingi moi ça comme veuve avant. Mani toi, moi était, moi c'est là que moi amké, à quel ngambala mukolo, mais moi la moi c'est mutakana ngambala mukote, mon bal à mukolo, c'est le mbala mukolo qui a fait les premiers pas, à quel olinga moi c'est à moins âgé qui est. C'est comme moi c'est à moins âgé qui est. Mon bal à toi quoi satisfaire yété. Ba posa nzoto na azo kokate. Kobo est fatigué. Donc nenga za wana déjà. Attends moi ça za posa ba mekana ko simba na ba bouton oya yebi ke so ba siminga na ba bouton ana roningana. Mon bal azo mona ko simba na moi c'est na bouton un bouton au moins été na ke na ngamba mona banana nga ko li avocat na li la nga avocat mbala moko mais moi ça zo mona irambala mo bandeli avocat ka boye ka ko longoli ata posote yo bandika ko lia moi c'est tika ba tromper yo ba sinyo so tout ba jeune fille bino nyo so tout boyebi ke boza oyebi ko la mobali mo amukolo na ndaku mobali wana tika moi sina ye aboya moi sina ye alingi yo to pas so tromper ka moi sina ye so kwa ye penza beta ka ye penza fimbo beti penza fimbo obeti fimbu penza bete kitoko banyoka makabo nyoko la bango nde ba onyoka mawana po mibali ba mo balingo se respecter te bo bayaka basa bandako mbasi anda bo bayaka bango poni yusko zo baye mo se anda moninga déjà bo bandeki na ye ba jeune bozo ko lanzela moko moninga nzoto elemba yo penzo to zo lemba yo zo kende sko ko zo basi mususu mais yes quoi tkelelo fidèle. Et on a battu un beau, ça la tente, ça va faire pour le meilleur et pour le pire. Si le pire en mingi mi en belle, qui est infidélité. Na moni, na yoki ba voice. Na zo rapi ba auto solo la. To ça la ka live ne bolo bana mais, ça na pensa ko intéressé ngate hein. Ça intéressé nga mingi te parce que mobali ye moko mutakende ko linga mwasi. Mwasi akangaki na ye na makasi te. Topé mibali pona nazoba pona to généraliser mibali bango moko nde bakenda kolinga basi alinga su mwasi na eta mwasi na ngasa komi na ye mangudi boya mwasi na ngazo mwasi akoli azobata kama bata makana sima poudre asa akoli amona ke mwasi akoli mwasi osani ni azobata makana sima poudre yesu ko habiter ngana ngina so nga oya tache na ye poudre te beauté plus mona peta musala ne pe beauté te mais tika banyoko la bango nga kutana na nga kuna te nga kutuba beta bango tena fimbo penza ya bakanja banika bango na fimbo bakanja ba beta bango banyoko la bango na ba fimbo bakanja ba beta bango ngo penza bien mibali bazo kata na tango zana mwasi moko azana penza jeune mwasi azana na ba posa nzoto po nzoto ezaka na ba âge weza penza ke non nzoto mutezo senga ke il faut penza eningana il faut répondre na batante nango penza ke non nzoto ya nzamba sala nzoto na ba posa nango moi ça na 25 ans azana na posa na nusuki ozo sala ozo kende na makambo ki moi na mobile ana posa litoi lia ye zolo lia ye munoko lia ye ba orteil yo déjà so posa ni na yo moi ça na 25 ans yo so comme déjà na 60 yo ko kambala moko te moko telema ne bike moko telema nde temi bona sala mbango na silisa noki Msko moi ça lingi bongo te, o sala mbango si sanoki te. Moi ça zolinga kende nango malembe yo pe ke malembe bozo mona kia. So bande ke malembe boye e ko lala. Po lala tena sala mbango. Boko yo kana te. Boye baka ke basi ya bana mikie. Ba trompa kaka fozo moninga âge na ye, a balole na gauche, balole na droite, balole na rond-point, balole boye, baluka boye, baluki. Foko yeba ke temps batumba le ba sangana kana ba relation, mutom takana ba fantasme na ye. Alors mibali banzote se koli mibali pe balemba avant basi fo boye bango moi ça kokoza na 60 ans mobali ana 60 ans romona moi ça 60 ans a koskene na makambo akitana hata 2 fois peut-être 3 fois par jour mais moi tant super mobali akokite ba 2 fois 3 fois par jour azoko kapete bolingo te ya mate na mibali baninga âge na bino bolingi te basi mibali boni ba kende Congo kozora basi akezo ona kezo mwanyonyo nanga nazu moi jeune nanga ozo ya na poto. Mais moi jeune wana za pena besoin moninga ne jeune oyebe zakani baninga na bango ba jeune soko olinga ye a ocha mo silito inde to ba lito ya a oyebisabi yango yo vie wana vraiment yo mtona yo kasko na to na langage ya balabala ya langage de la rue
hey na lobby yango yo peut vraiment yo mtono vraiment mi boye na vie wana o vient na salemi na yet vie wana ka suma kam petit na ngaya mona o sepelisa yo. La femme vient de ce qu'on entend. Tant mutazo yo kaka ceux qui mobile est jeune o linga mwasi o pas jeune asa mbala mkola bando tali saka ki mkola mobile yo mto mo te mbala na mkolo mkolo bongo yo mto ana o jeune boye vraiment na papa mobimande ngwana papa na penzo kene wapi papa bo yo zanoka na papa na wana mengai nazala za na ngai pona ba audio zo yo ka penza mutazo lo ba moi je te trompe pas. Moi, vraiment, je te dis la vérité. Tu es mon père, je vais te dire la vérité. Moi, je le trompe avec mes ex. Elle n'a pas dit mon ex. Elle a bien dit, moi, je le trompe avec mes ex parce qu'ils ne bondent pas. Vous voyez qui? Ah oui, je le trompe avec mes ex. Pas mon ex, hein. Elle n'a pas parlé d'un seul homme. Elle a parlé de beaucoup des hommes. Avec mes ex. C'est quoi, faut qu'il y en a? Faut qu'il y ait mon papa. Faut que nous ayons un âge na yote. Mona za âge na yote foko linga bato balinga na selo ba âge na bango bazala bien ba vivre bolingo za kelenge so bwana boyokani mo pa lobi amour ezala kelenge soki ba kolinga yo na rouler mo pa lobi amour ezala kelenge soki ba kolinga yo soki balela yo soki balova yo soki balengela kayo bino mbalo bazwa base bana mike azolengela mwasi te na bolingo ke abanda kokoko apese bolingo bele aolengela mwasi pona mbongo azopese mbongo me mbongo ezaka ba papier za makasa esalaka ba besoin me mbongo esalaka bolingo te l'argent ne fait pas l'amour que l'argent ne fait pas l'amour, ce qui n'est l'argent ne fait pas l'amour, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas le bonheur. Comment ça l'argent ne fait pas le bonheur? Bonheur, ce qu'on a besoin de gasoil. Si on a l'argent, on a gasoil. Il faut l'argent. On a gasoil. Tout ça. Et tu as bien quand mi bali, ngana okela ngami bali wana mawate. Bino batu bokela ba mawa. Etali bino etali ngaite. Boye kela bango mawande bozo kela bango mawa soki ba onyokola. Ba etali ka bango. Base ba age na bino ba sala bino nini? Base ba age na bino ba sala bino nini bino ba papa. Base bokoli na bango nzela moko ba sala bino nini? Okela base ba jeune. Ba beta bino ta ba fimbo bakanja. Yo salinga mabe. Yo salinga kolo yo betinga fimbu ya bakanja chwa beta bango ta fimbu bakanja ya bozo kende kufa likolo abasiti boke kufa likolo abana boke kufa likolo abasi pona nini parce que moi c'est azana endurance yo endurance eza lisusu te olingo lakisa moi ko zana force ba force eza lisusu ndenge zakite tango zaki jeune okomi ko forcer biku wana mona kata ngoto na kokata muteme pe okata kate pa muteme pe ekatani bomona ngote nyonso ka akufili kola nini kola mwasi kwa bongo yoka na bino te tali bino ngala yokela na bango mawa te abomoni ke masolo ngo zokota na ngo penza te bandeko na ngabo comprendre nga na kota ngote mais lokola bosengi kaka na mona ba commentaire mamani to sala pe analyse na bisoko mani tout ça pas na analyse ya mbali yo bakelinga base ba mike boelinga suli kambo mobali en États-Unis atini ndeko na epa procuration mais pesa pe moi so moi Congo pesa na makambo babala moi c'est déjà la procuration à l'état on est là na monate on aura tout vu au Congo on est à makambo na biso Congo bon tota kaso nzamba pesi biso makasi ngai na komi na koma na ngakala te ngana bino to mesana bo so zamba liboso na kosenga o s'abonner na Eliane Nitu TV ko bossa na te o activer cloche de notification pour zora ba émission ezali ba émission culinaire ezali pour que na otaka ba émission culinaire to solaka makambo kitoko o vandi boyo ozota ba émission na culinaire mama Nitu eloko balamba ki boye sala ki boye donc chaîne abiso ezali ko aider pour na ko apprendre quelque chose alors vraiment ils ont une chaîne moya polémique qui est polémique ou afinga qui basala qui beauté aux chaîne polémique en tout cas aux pour comprendre préparons-nous là pour comprendre quelque chose merci beaucoup ne pour disposer ta mino pour ko yokanga to pour na otalanga na ngina koma na ngepa na ngai na garé na décharger
motuka na nga plein parce que là je suis dans les courses nazo préparer mariage pour na samedi. Na préparer mariage na nga ya samedi. Mariage na teke na ba la prestation na nga ya samedi na commencer déjà ba course. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna. Nzamba ni be Chanel bana betu bon. Ba gros bisous na lingi bino mingi. Bisous. Bye bye.